Kobiso dans la makala. Ngamba sokati tami. Selemba. Madame ibebele bango ne ba ko provoquer biso. Biso bana quartier ko to iba te mais bango so ba e. Bilo ba sala biso to bunda. Biso défendre ma bele, biso bunda. Bina te mais défendre ne quartier na biso. Bino boko ta musika to ba iba ko to biso to za. To la ka ba be to mo ya ngo ngo to défendre. Père adaye ko to na attention. Zaka patamba. Bana na sol na ba mère qui misati. Ça nego ali aboga. Ils ont bien été. Tout y a tout côté dans parler toi non c'est moitié. Bino faut protéger la bino faut tiens assez non entre bino. Kota seulement dans côté dans soi. Mais la vie que son avec kuna balobaka ke bana baka. Amarambo veto bien on va na noko. Mutu ezalaka faut tia muninga. Mais lo non e biso. Boyebi lisolo M23 d'État à l'Est. Monsieur Ezalane, Ezala qui va Rwanda bayaka babuma bakongole. Batia bango bambeli bakata bango. Ba Rwanda basala bongo bakongole. Comment on mêle là ça n'a pas si par rapport à l'acte. Siko bino makini. Sozo kata ndeko no congolais. Yona Rwanda différence c'est ça. Do boulé ya. N'est-ce pas bien? Mon l'État, surtout bito tap l'esprit, mutarobi comme ça. Mais ça sentiment, c'est un abouza boé, toujours kuta na tole. Ceux qui n'ont pas solo liboé, boyo qui bien té. Non, on face aussi. Oh, je pense pas que vous c'est là. Vous comprenez? Na ninga disait na ninga terrain botia na se. So esengeli que non to luka, ba yanke tout solo na bango, ngana ko so na mutu. Tous pena to vandi to organiser tous les chefs de tali maramusus tala ya mana musala atasi ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast. Quand on a mentionné que TV moko batebele, c'est-à-dire boza ebele devant pas poste téléviseur na bino au bozo landa édition na biso ya mokola lelo. Oui, c'est bien moi votre humble présentatrice Prudence Ngembe, la petite aux yeux bleus à la taille acceptable autrement dit original. Et na si ma caméra to sabongo na mwana muke na bangenge na je suis mbongo les jeunes pas trop ndé na benga raye donc yene mto ça que Prudence ça bima bien na bilili ya biso podcast ekiti bongo na district ya Funa précisément na commune ya Bumbu sur l'avenue Kimpese numéro 50 et siko wapi to ye ko solo la mwa mukie na moko ya ba candidat député national donc papa moko bien papa moko social honorable na kombo ya Bisidi Chilombo Landry donc honorable Bisidi Chilombo Landry et siko to ye poto solo ne mwa mukie et bien na kombo ya résidence familiale quand de tolobi que sur l'avenue Kimpese numéro 50 dans la commune de Bumbu précisément na district ya Funa bisiko wapi ye a posé candidature na ye bisika ba campagne na ye ezo sala madoki papa moko bien en tout cas sango na ye e yokani vraiment musika toza musika mais to yoki ba sango na ye to yoki ba œuvre na ye et puis to vérifier ki yango kani na ese bino que o eza chaîne de référence o e pesa bino toujours d'information vraie d'information réelle donc to kitaki sur le terrain peut mona ki ba œuvre oazo sala c'est la raison pour laquelle to sepela ki pe ko ya bisika oya zali to kutana na ye poto meka ko solola na ye sur campagne électorale na ngambu na ye na territoire na ye ezo sala ndenge nini to meka oyeba moke projet na ye pona bana Congo population Congo et puis pona population ya Funa et la raison pour laquelle vraiment to kitaki awa pour que to meka moke ko solola na ye en tout cas na kota bongote sans que na remixer ba boss na ngona linga mingi na musika le trio en tout cas na saluer bino bisika bozali bo umbe na ngwena parce que bino opesinga support
opportunité ya kosala musala o et na opesa ba mbote belé et pas ba fidèle abonné na biso nyonso partout dans le monde esika ezwami bino en tout cas ba salama trop prudence ngimbi alela bino ndepe bino bolela ye ya dégâts. Merci beaucoup et wana na kota nanga pour que to mekamuki ko solo là. Alors n'oubliez pas de vous abonner massivement puisque l'édition boy nulle part ailleurs kaka na ya biso podcast. Beau s'abonner, beau liker, beau commenter, beau partager et que ça la malam pour na avancement na biso ya musala. Et puis to zape na poser ba remarque na bino bisika obozo monezo meka ko boate moi tengunde ka to lobaka na kinoiserie donc bo meka mki ko komela biso na commentaire et que ça la bien pour na bonne marche ya musala na biso. Wana to komi déjà na porte ya ba honorable et bisi di Chilombo Landry o bana bumbo babengara ndoi ya mokonzi donc papa social to komi déjà donc to kota na kati pour que to kuta na ye to meka muke ko solo la pour na makambetali ba campagne électorale. Merci beaucoup, à suivre. Ouais, donc on a to koti na biso na kati tout le monde peut déjà équipe Mobimba ils ont vraiment en forme. On a des to CP là qui kokita sur le terrain quand des notices c'est mieux que to yo kamwa muke to meko sola na muke honorable nabiso donc oyo a posé candidature na député national na kombo ya honorable Bisi di Chilombo Landry autrement appelé Ndoi ya Mokondi. Bonjour. Donc tous a vraiment na papa social et longo déjà. Honorable papa Mokondi, papa social, Sangone Yokani Makasi, bonjour. En tout cas, to kitika pour tout ça la vraiment vérification parce que Sangono pena donc est tamboli partout. Au postulé na on a funa mais Sangono tina ba moamba, Sangono tina ba chango, biso to chango mais Sango vraiment Yokani to kita pe sur le terrain pour sa vérification, il y a biso to meke ko yoka. Et ce qui vraiment est vrai, la raison pour laquelle tu quittes sur le terrain pour nous soulager, moi moukié bamarambo. Et je sais pas, et honorable Bisidi Chilombo Landry, autrement appelé Ndoi ya Mokondi, papa social. Tu habites en dehors de ça, ceux qui comme monsieur Chizali ou babengela. Non, bon, d'abord merci Nenge Boyo Talabiso. Ouais. Comme monsieur Ezate, comme on y a sur Ngwana, Landry Bisi di Chilombo, Ndoya Mokonzi. Tu habites Chilombo, on a de naissance ou soit aussi on kaka na batang oyo. Comme on va le retarder, comme vous avez moututi. Oui. Vous avez na batum sous mon économie na ngoye commandé moi sobriquet na ye. Te on les a sobriquet. On les a pena na ba identité tout. Na deux élo on a botami na ngo. Donc sur auquel on a commis na Kasavubu. OK. Dans l'avenir sport, donc acte de naissance au Monaco. OK, merci beaucoup et honorable marié, père de famille ou comment? Oui, marié, père de 5 enfants. Père de 5 enfants. Félicitations. Merci. Merci beaucoup et puis to me kama mke kobeta mama solo par rapport à mamba on dingo kendela. N'habiter parce que la propagande déjà est déroulée qui to habiter na ngambo na propagande déjà les kandenge nene. La propagande électorale, la campagne électorale dans votre fief. Bon, biso campagne ça fait 5 ans. C'est parce que nous préparé en 2019. Vous avez 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 100 personnes. La démonstration de force est ça là. Donc, on est tous sans stress. Tous à la base de Vanda. Donc, si vous avez un bateau, peut-être que vous avez une occasion de ou bien bateau, vous avez que na postula qui, que candidature ezali, numéro mon groupe ezali, c'est tout. Il y a encore tout ça. Mais l'agitation, tu vas dans le Mais pourquoi Bino Banda campagne depuis 2019? Aussi longtemps, tu vas Banda Kala Mengite. Et j'ai dit pour au pensera déjà Marambango, Banda Kala, Tondene. Parce que tu es bien l'autre ligne. Parce que tu as une improvisation. Tu es bien l'autre ligne. Tu as déjà préparé en haut. On a une préparation depuis 2019 parce que tu es qui est l'autre ligne. Étant natif à Funa,
nandimi te na ba candidat nyonso so 826 on bali naza parmi bato bayebi funa koleka vraiment parce que maman nyonso asa na vie na salon na funa vraiment et puis tozo kanze moment mikolo ezo circuler fort bazo bien ra honorable mwana funa tandis que ça pe na bato mususu mona azane natif ngaliema mais ake postili na kimbanteke na chango. Donc on a habité sur basala neni on a habité sur basala neni même bato bele ba ya ba uti gombe mais ya ma biso ko taye bien honte ma tanga na biso azala te et tant qu'honorable je sais pas ni non moi commentaire mon sur ça bato basala ba marambo wana te mais bazal mal barré parce que population si to te population donc on est to banema en 2019 les aït on a déjà population que a to zana bino bazali o te bazate et to zana matanga bazala o te bazate donc tine ba wana ata ba karna bango bateki wana en tout cas donc baso bateki bakar bon ne ba biso hein ça reste à vérifier ne bango ba lobby et puis ba lobby là on peut bien te donc kala na batamusi nanu gomi na suka bateki po ba opesa mai biso moto tia bango déjà donc biso moto tia ba mai tous les gens ont posé ma main na bango. OK, merci beaucoup honorable. Et là on est vraiment motivé qui aussi décidé et y a poser candidature à députation nationale. Bolingo peuple congolais. Oui. Bolingo peuple congolais. On biso bato to koli pena na cité. Bumbu selema na ba pasi nango na bisengo nango. Na elengi nango parce que ça nindi nyonga na ebia siko tozo tambola tozi mo grâce au kemiki la poto tozi mo grâce per okota na institution kota la mamni ezo kendele to biso moko bakolo mabele to lobeli bana to lobeli mabele na biso te ba onion soazo ba ya ba ventiler aya jivo ke ya ka salima na ya so après 5 ans OK ya ngomo to ba ite na bumbu na selemba ou na funa bato malonga pe bali vraiment biso mo tozali nazanga mo te to ebele oui mais azanga donc biso mo tozali o to yipe ko sima makambo ngo sans concours ya tona posa ya un représentant tona posa moto abimi la mabela funa ndero bela mamba funa. Vraiment, merci beaucoup. Alors, nous avons une population qui s'attendre à nini et pas d'ailleurs. Population, a eu déjà là on appelle ça bango. On appelle ça bango bolingo. Oui. On appelle ça bango déjà bolingo parce que on appelle ça bango espoir. On appelle ça bango nga vie na nga pas mal déjà ça leçon pour la jeunesse ya funa, pour la jeunesse ya Selemba, jeunesse ya Makala. Jeunesse ya Kasavubu, jeunesse ya Bumbu, ya Ngirengiri, ya Bandal. Donc, vie nanga ya Pamba. So muta moninga abia te l'espoir réel. Donc, vraiment. Lobe ko simba. Comme en tout cas, ils ont tambola makasi. Quand on habite au Kitaki sur le terrain, il y a place où déjà si ba œuvre mon année, de vérifier que tout le monde est vraiment bon. To est bien au malamu qui vous a papa social. Et si on défendre déjà la place est belée, tout le monde déjà va prendre au réhabilité, tout le monde déjà va coller au réhabilité, et puis dans œuvre où sali déjà tout est bien. Alors en dehors de ça, bah qu'on s'attendre vraiment à nini. À part ça, pour te revenir, tout revenir non sur la réalisation non. Oui. Tout que dans Makala na pont Kianza. Oui. Pont est sali plus de 15 ans. Oui. Plus de 15 ans. Ba maman, ba papa, ba leka wana bazokaka. Mais ba élu. O ba mesana oza élu ya Makala bazalaka wana. Muta pensa na ngazate. Moni moloko wana ngana na ngobele ba wana ngotse. Pon wana même pon ya ndungini na bumbu. Bato ba yaro ba teki soki ba bloko nini bazalaka pe. Mais ba muta kanisa ngazalate. Mais ma air toujours réhabilitant mono kutana mama zo lela. Et si vous avez bosso, vous avez 5. Parce que awa to zokaka, to bukanaka. Mais et puis ils ont un geste qui ne coûte pas trop cher. Mais ils ont une motivation, bolingo, cause en a de côté. Tu connais l'école on a onel. Onel les écoles à libosso on a tangi. Tangi première na deuxième primaire. OK.
mais na oyebisa yo ekoma kije ya bakuluna ekoma place oyo ndeko moko boye asepeli akutani na cerne moko boye bakutani bakei basali makambo na bango ezanga ntina na école place bana bazo apprendre donc lobi na tonga bana bazo yakota bayakuta ba préservatif s'il faut bakuta ba saleté nyonso bakokuta na kati ya classe bakokuta pourquoi parce qu'ils avaient délaissé plusieurs années mais ba natif ya funa ya Kasavu loranga pe balaki bato batanga na onelo wana o balekinga na mbongo pe bazali zomona moi loko wana muke o na nango ce qui fait la différence na na mbongo ebelete na mbongo ebelete na parmi bato bazo débrouiller vraiment vie mais touche wana o nzamba teka na ebele bazanga ya moni nzamba orienté to kende boye biso mo to sima mango ame to tikela epe bapa ya mingi vraiment. Merci beaucoup. Donc, moi, cette fois-ci, moi, sur le terrain, tout doit changer. Merci beaucoup, honorable. Pendant tout ce temps, aujourd'hui, ça va accompagner. Est-ce que ça peut être la réalité, moi, aujourd'hui, sur le terrain? Tel que ça, la net, c'est du cambo, mais au côté de la réalité, moi, je suis honorable, honorable, biso koto courant, ça c'est la biso câble. Honorable, c'est la biso boy. Est-ce que la réalité nous écoute en haut? Ce que je écoute en haut, c'est la réalité tous les jours. Ouais. Ba câble tout tient au par tout tient au ebélé. Oui. Tout tient au penze ebélé. Oui. Réalité zanini. Oui. Au moni ba régime et là qui si peuple congolais que politique est monnayable. Oui. Que pour voir il faut payer sa mbongo. C'est une triste réalité qu'on affronte tous les jours. Oh, toujours conscientiser. Même quand on tout autour, on mais tout a fonctionné. Toujours conscientiser, vous savez que non, ils ont son appétit au mbongo. Au voter nga. Si vous l'avez osé la nini pas nanga. Parce que si na futa yo déjà. Naro aider yo, mais il faut tout dissocier. Aide on a apporté yo na vote yo kopesanga il faut te dissocier ceux qui voter parce que monique geste on est malamu ça va mais ce n'est pas parce que na pesi mbongo il faut voter on est à caractère ya mabe o tozo décourager la jeunesse congolaise ceux qui politique na biso lelo tozo zo batama longate eza pona mama nengwana donc c'est-à-dire mutu moko par exemple a yibi pendant 5 ans donc Azo yiba na zo yiba ke o na yibio yo o eza pona tanga propagande on a kendo pesa bato apesi bo voter c'est-à-dire à revendre sous pendant 5 ans makamna bino ko te tala été yé ce qui va lui préoccuper ezali aluka neni ni obomba susu ya 5 ans ezo ya po ya suko corrompre or ce qui population mani ko sanctionner bato nengwana et que bazo voter mutu par rapport à conviction par rapport à programme na par rapport à la proximité qu'on a pena mouton est-ce que tous à la parce qu'un député c'est un élu, c'est un représentant du peuple un élu du peuple c'est-à-dire bah tout faut pas se retrouver katinaye donc les singa na zaboé il faut funa à se retrouver katinaye azomo nanga ba mona ke o funa c'est comme ça exact que non ceux qui na monde il faut à la député non les années on a donc toujours décourager population puis nous avons lancé sur appel la jeunesse congolaise pour voter pour la monté toujours rendre un mauvais service et puis muto azo européen ça mbongo pour voter azo manquer au respect azana respect na yote muto azo respecter a oyebisa yo programme na ye a oyebisa makanisi na ye soki yo sepeli nango nde oyi ko voter mais on apesi yo mbongo peu importe le montant na soro divisant par 5 ans ou divisant par 60 mois, en tout cas, au monde, nous a perdant. Et puis, Mouto a payé mon pour voter, hasard redevable. Mais Mouto voter par rapport à programme, hasard redevable, parce qu'il faut défendre Marambo et Alakaki. Donc, voilà un peu la réalité de on a terrain. Ce n'est pas facile, mais on arrive, on y arrive, parce que tu convaincs que tu es belé dans mon soloté, mais dans l'approche où tu es la bango, et puis dans ma solo, tu es la bango. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, souci na yo eza nini pour na bana funa? Souci na nga pour na bana funa, premièrement, tu voter dans le numéro 20 na présidentielle.
Ok. La présidentielle, tous un candidat moko, candidat à Congolais. Parce que tu comprendre vraiment que les mamans qui ont banguna baromina pour ça va s'accaparer dans mboka. Or le seul candidat qui a défendre, qui a défendre le Congo, qui a défendre la tribité, qui a défendre province, qui a défendre le Congo, la RDC, c'est un candidat numéro 20. Donc la minute où on a Funa, vous votez massivement candidat numéro 20 parce que tout le monde est ambassadeur Libiso. Funa est parmi les districts et bénéficier de la réalisation du président de la République. Okay. Parmi eux, qui Sosa, Chaba, Birmanie, en tout cas, Selema ou Soto Keboe, to koti belenge ça, to koti Kikuiti, tout ça parmi bateaux bénéficier. On a sur le plan il y a infrastructure, même sur le plan sécurité, tout ça parmi bateaux peut bazo bénéficier par un modèle. Donc Funa est un candidat mususu té ce qui est numéro 20. Et puis c'est tous autres qui est numéro 20, on a 588. Bissidi, Chilombo, Landry. Pourquoi? Parce que premièrement, on a Funa solo. Deuxièmement, on a Lingui, na Funa, na peuple congolais. Et puis le programme est clair. On combat l'insécurité. La sécurité, l'affaire de tous. Oui, vous parce expliquer c'est quoi la sécurité et nan esengeli à s'impliquer pour la sécurité dans le Mboka. Oui, c'est vrai parce que tout le monde peut déjà soucier déjà au mec opposé, tout le monde qui est en haut parce que tout ça qui est vraiment investigation quand il y a le bana. En tout cas, ça c'est vrai. Et je vous encourage et puis félicitations bien dans merci beaucoup. Et on te tient association et puis tu as veillé dans bon fonctionnement association. Tu tiens encore à être abandonné. Donc tout le monde va policier bazana ba romi ko tracasser population, tu ozongela bango. Tu ozonga puis tu ba continuer bango. Soit ba réprimander ba o bazo salango, soit ba remplacer ba tous. Parce que mon boulot est dans la population, tu sais. Police PR moko moi ben élément incontrôlé bazo bebi sama musala. Et puis, combo à la police. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, toujours impliquer la population à veiller sur la police. Premièrement, le respect à la police. On respecter. Et puis, deuxièmement, à surveiller. Ceux qui ont sur place et puis on remet chaque chose à sa place. Vraiment, dans ce que tu comprends bien, le président Nayo, Fachi Béton, son excellence, M. Fachi Béton, déjà numéro 20. Numéro 20. Oyo yozo lo bana batu nyonso ba voter. Congo Mobimba. Congo Mobimba. To voter Fachi Béton. Merci beaucoup et alors idée nini ozo compter quoi apporter na parlement pour na bolamu ya ba congolais. Donc renforcer sécurité pour intégrité en mboka. OK. Ya ngomona anazo ba voter Fachi Béton. Parce que Nabi Gaza déjà aligné, on a demandé qu'au Bunda nango. Mais il faut que tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui le soutiennent, bah la même idée. Pour parlement Nabi sur les cas, yo mo moins ba misu ba kanga ba kangi moto député mais nous avons coopéré avec les rebelles. Donc on a rien à toucher wana pour renforcer. Pour renforcer s'il faut na notre lou quand même ba loi ça s'il faut clôturer Congo to clôturer. Parce que c'est vrai que mon désir ouverture. Mais ceux qui moto ils tendre le beaucoup ils comprendre tazo mono yuma s'il faut to kata to katika d'ailleurs bible peut le bien le beaucoup ils beto le bateau so ngo kata ngo katian donc ça na ba frontière musu s'il faut le clôturer to clôturer ngo to kata na biso comme ça to solo na ba voisin oyo bazo respecter biso oyo que vraiment le bon voisinage et cause à la primer. Donc moi tout ce que j'apporterai ça sera basé sur la sécurité. La sécurité, c'est vaste. Hein. Il y aura la sécurité alimentaire, la sécurité sociale, la sécurité proprement dite. Il y a la force armée congolaise aussi et la police. Comme on peut nous fouiller pendant ma casse na armée na biso. Parce que tu es bien que les lots banguna bazana mebele la kati. Tu es bien haut parce que tu as eu moins chance à ça dans l'organisation internationale là où tu détectes ma mebele. Donc il est temps tu y a tout tiangopé au service du peuple. Pour que ce peuple a bénéficié, puis le Congo a gagné. Ok, merci beaucoup, honorable. Et nous sommes sur la ministre, n'habitez-moi le Loba, ni le Koko Loba, la population, la circonscription à Oyafuna.
Moi, le loba na pepe funa. Bana funa, ngai pe équipe dans ma campagne où ils ont représenté awa. Ouais. To sengi bino bo voté 588. Oui. 588 et ko promettre bino bo mengoté. Ko to pe sangoté. Mais eux c'est bino qui ensemble de to ko komona bo même. Mais ko promettre paradis parce que ma musa ma nyo c'est ça ma na musala. Même Nzambe Yemoko a salagi Moussala pendant 6 jours, après à Kepema le 7e jour. Donc, tu y es pour Bissona Bino et Longo. Si vous avez une chance, eux qui ont confiance que vous avez une chance, tu travailler pour te transformer dans Funa et puis dans Congo mobile. Tu as sa chance dans les jeunes. Tu as sa chance, peut-être au Bisso Pétozoï. Tu as sa chance dans les jeunes, dans les classes, dans de bonnes conditions. Tu as sa chance dans la police. Le recrutement est vraiment où il est. Tu as sa chance dans la FARDC et puis dans la famille. Tu as bien sécurisé pendant que Bango va sécuriser la frontière. Donc, il y a un bino. Mais ensemble, tu et puis tu as sa majorité parlementaire, le président de la République, Fachi Beton, pour akende la vision jusqu'au bout, donc le but était de conserver l'acquis, de bandela soit à zéro. De bandela zéro parce que Congo est musica, place où tu as déjà bien. De conserver en haut et puis de musica numéro 20 dans présidentielle et numéro 588. La députation nationale Funa. Ok. Parce que tu comprends bien côté bassin, côté polo, côté liputa, côté nini kuna yoza noté. Te ezo sunga penzate. Oui. Ezo sunga te bon. Na pesi liputa. Oui. Après. Au voter nga pété. Ko voter na ro kabelo liputa. Mais est-ce que maman penza o azana est-ce que ça kana posa liputa? Azaka na posa liputa te. Maman za na posa makam plus que les liputa. Maman za na posa mwana na yake des classes malamu. Si ko liputa nde, ils ont qu'une classe malamu. Non, so za na posa liputa to ebinde to pesa maputa. Et puis pas pour tant to pesa na ya campagne te. Merci beaucoup honorable. O mekana ko tel pendant 30 secondes ou 1 minute pour na batu nyonso bango bazo penser que pour voter mutu faut pas peso polo, faut pas peso bassin, faut pas peso 5000, faut pas peso eloko mo songo le pakala. So il ba pesité ba voter te. Moi li dobamo pendant 30 secondes o mekamuke ko lancer. Nazo ça bande ko boye. Ba t-shirt, ngape na sai ba polo hein. Oui. Eza pour la visibilité, ba tu baye ba ngai nazo naza candidat. Oui. C'est ça le but. Exactement na PCO pour yo no voter nga. So pour na ngwana, so il doit pour ça il y a 15 000 voix on a préparé 15 000 t-shirts. 15 000 polos, ils ont en sens. Oui. Polo, ils ont pour la visibilité à candidat. Oui. Ils ont pour voter que na PCO polo pour voter nga. Oui. Na bandeli ko biso boy. Et lo ko nyonso nga na ko pesa yo ko pesa. En échange pour yo voter nga, ils insultent. Oui. Ils ont manque de respect. Oui. La seule chose où yo ko voter lenga eza ozala convaincu na makambo nazo yebisa yo. T-shirt te, liputa te, bassin te. Et le qu'on a nyonso eza ba accessoire. Na 5000. Surtout 5000 gout eza ko finga penza bande ko makasi. Mais sauf que tant que batu, et tant que babantu, ceux qui ont vendu, tu peux créer moi ma romela. Peut-être ba autorité musika bo ça va besoin transport bozonga. Mais ceux qui n'a pas si en gros que voter nga 5000. On les a au finger, ils insultent, ils manquent à respect. Il y a pêché 5 000, ils pêché voix. Ils manquent à respect, puis voient un moto et ils ont commercialisé. Vraiment. Surtout pas dans la ville prix, il y a 5 000, même pas $100. Parce qu'il n'a pas payé $100 au voting. $100 divisé par 5, donc c'est-à-dire $20 par an. Si vous avez $20 divisé par 12 mois, c'est-à-dire $1,5 par mois. C'est-à-dire parce que si vous avez $1,5 par mois, vous avez au votant. Donc, nous avons proposé Mongo pour voter, nous avons manqué au respect, PCA Mukongo. Kota l'a été. Et puis, nous avons PCA PCO, beaucoup après 5 ans. Mais Mouto a PCO programme peut voter, c'est redevable, il faut expliquer à Salaki. Il y a un moment même dans les vacances parlementaires, nous avons arrêté.
parce que si bapesa bino bambongo bazana nyongo ya peuple te biso tozoya kozwa voix po tozana nyongo ya peuple po lobby chaque vacances parlementaire tozo expliquer makambo te na sala soki eza na ba émolument oyo bapesa ezo revenir na base toya na base toye tosololi d'ailleurs tosala yango déjà pendant 5 ans on l'a fait tozala ba élite donc soki tokomi ba élu eza eloko moko ya sike ko changer te o to changer face ba biloko tout ba vi nyonso ba député ba nango nzamba basala grâce tozali nango déjà donc sans panique tozali na panique te tozali toujours en contact na population donc eloko moko ko changer te donc ndeko na bino Bisidi Tshilo Molandri 588 na Funa le 20 ko bosana te au bani na président de la République numéro 20 Moutako Soté président ba congolais ya ba étranger te oazana idée au teka mboka te et puis au kiti na ngai 588 pour na ko renforcer ko pesa président na makasi à diriger selon sa vision. Ok, merci beaucoup et honorable Tshilombo Ndoya Mokonzi. Merci beaucoup pour nos conseils au PC Biso ba Congo Manyoso. Merci. Merci beaucoup et Biso ne soto yebi qui rôle à député jala rako élaborer loi na parlement. Alors tu éviter est-ce qu'en dehors il y a rôle ou on a élaborer loi na parlement. Rôle monsieur Césali au député ko jouer. Député rôle na makasi zana à part ba loi za ba contrôle. Oui. À contrôler le gouvernement. Oui. Na misa nyoso bazo sala. Oui. Député musane ko sala ba ponte ko zong sala ba courant. OK. Mais sauf que ce qu'on a bolinga population na yo oyi ko solo là. Hein? L'état ata la likambo côté bandekono bazali côté bato ba vota yo bazali. À part ce qu'on appelle na moi eloko na poche oyi ko assister bato na yo. Mais eza musala ya député te que le quoi ba voter yo yela biso ba câble à courant. Le quoi la muta SNEL so yi député ce quoi zo sala ma ba câble à courant. SNEL musaneni. So akumosa ma régie des eaux siko mama régie des eaux musaneni. Donc mes députés azana po atambola rapé azo kene na ba régie des eaux na ba SNEL ça bon que côté na ngakuna ça ne va pas. Okay. Faites quelque chose. Oui. Donc voilà un peu. Et ça et ça place que nous luka mongoté. Et puis parce que ba te belé te comprendre que à mon andeti sera que na députation d'Akenginda. Abimi na vie. Te kuna kutunde en tout cas na mona ba député belé de batambola salaire. Ah, là biso mikaratano yali. Malgré kita na mais c'est bon gars. Mikaratano yali. Députation za place oya onginda te. Oui. Ah, so yo ongindo iba. Et puis on a senga on obeta matolo na ba ministère. C'est vrai ça. Nazo yebisa ba to travailler na ba ministère. So ozoya députation pour nginda okoma matoliste na pas ba ministre. On va sala ba chantage, ce qui va pesi yote olukela émotion. Vraiment. Ah, donc musala député za on a té. Musala député ils ont autre que ça. Ok. Voilà. Merci beaucoup honorable. Alors ceux qui lobby ba élire ni nango ko sala. Te ceux qui te nenge ba élire nga lobby. Oui. Nenge ba élire nga lobby. Ceux qui te ceux qui te ceux qui wana. Toujours. Papa solution. Mambo biso to salon avec conviction. Pour la foi na yo. Oui, to salon avec conviction. Biso za jarabato ba kenarate pour ba échouer. Oui. C'est to s'engager to za accompagner. Merci. Accompagner na Nzambe, accompagner na base. Oui. Donc ceux qui bo za ba illustration bo mona ba bilo aussi to sala même na partie na ba ebi. Congo ebi. Biso ba ta démonstration de force. Vraiment. Tous les gens à base, tous les gens à base, tous vivre à base. Il y a partout. Pour aller à Pony, tu le bito pour aller, tu pour aller pour aller tu funa. Maintenant ils sont basés ça partout. Ok. Ouais. Donc n'est pas relire nga, bah on a décidé. Oui. Parce que rien ne va changer. Oui. Dès tous les gens bah on tous les gens bah on. Bah cortège tu es on des alara, ils ont des météo changer. Bah, assistance au salaire toujours. Oui. Mais sauf que le roi européen ça a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de force. Tout ça plus que autre banaï au salaire. Oui. Donc tout ça là on sous et ça la caca pour la funate et comme pour toute la République. Oui. Donc pour aux députés bien que bah aux a base mot quelque part, aux a élu dans la circonscription Songolo, mais nous avons comme député pour toute la République. Oui. Donc comme l'obélisque République Mobimba.
Donc bandeko afuna bandeko nanga jana préparer bango ba yebike tozalaka pour na funa te on parlera pour toute la République et puis to ko appuyer président de la République pour vision na ye o azanango o ya bien wana ezala penza bien concrétisé. Donc promesse ya malonga na oyebisa batu na ya okabula bambongo na bandaka batu te na bando ya kokunda bibembe te na bando ya kozongisa ba courant te mais to ya ko travailler de sorte que mutu na mutu a mérité loko yo azwe loko ya zo mérité. C'est-à-dire pour créer moi musala te ya muke parce que ezana mboka moko te nginda o bavandaka bazela l'état. Donc encourager soit pour renforcer l'état atia au service de la population, à faciliter l'entrepreneuriat, à faciliter les moyennes et petites entreprises pour monter de l'oukana niveau naie. Ma tole ici là parce que ma tole est na Congo. Na ce match est bien. Vraiment. Alors ni nango ko loba et pas ya ba tum soya ka aye a poser candidature à zongi na mabele naie. Par exemple, on a pris exemple na funa awa aye et puis à l'équipe député mais akima mona na ko souté. Na mboyebi sabangote, mboyebi sande population ayebela. Population des fois ayebela. Oui. Parce que bango za janengi na bango. Et puis ba on changer té. Ndé ba yebo ba ça ba changer. Mais ba on changer té za janengi na bango. Té cette fois-ci ça raté, té cette fois-ci té. Ndé ba za wana za nengi na bango. Donc population ayebela. Qui trahit trahira. Oui. Ndenga kimakio na 5 autres leka. So PCS sumpifo wana okima susu. Et puis beaucoup talaka na 2028. Oui. Donc batandeng wana ba bata opesa pena mukongo. OK. Botala bango te. Bon soki aye ko peso 5000 na ba rezaka ba nyongo peut-être azwa ki la fois passé liango. Mais ko pesa voix na ote parce que voix no est précieuse. Voix na yango esala ki batu bazala. Voix na onde pesa sala batu ba ko ba konti. Lobby a député après ko akwe bundela poste ministériel. Car on a voix yo pesa ki o ya 5000 wana. Donc zala nango ekenge ko pesa yango n'importe qui te. Même Jésus a rapesa ki ba talent ara yeko senga bato basela bien te basela beto basela ki bien ba basela ki ba nsusu. Donc biso ba oyo bien qu'on on n'a pas été élu ba yebi service on te rendre na population funa bo pesa biso o esengeli pour encore beaucoup plus de force et puis bo zala de suite. Vraiment merci beaucoup honorable. Et toujours chité déjà. Tu éviter ba initiative ni ne cause nango pour la sociale. Social les ebele. Moni congolais peut te lobara social. Mais banzelo ba ça la biso. Ça fait partie du social. Si. Maman et mwana bazo bongisa wana. Oui. Ba hôpital bazo réhabiliter. Ba école ba mais c'est ça le social. Oui. Social la raté que no va na ndako boye. Ba ye ba ono kablo mino lo sona ma desu na ndako. C'est pas ça le social. Oui. Le social est la vie quotidienne. Facilitation, comme la facilité, il y a aucun traitement. Comme la facilité, on a malamu, nanzela, malamu, ok. Sécurité, ça fait partie de la sociale. On a la facilité, ok, aux zongi, bah déranger yote. Batouaganga social, social, difficulté à aller. Donc, social, tout ce que le président de la République a fait pour faciliter vie, il y a un monde social. Social, les attendés, il y a potonné, il y a potonné, soit dans social, c'est-à-dire que moins salaire, moins bapé saraye, à salaire l'autre côté, mais dans moins bapé saraye, il y a un monde social. Non, social est diversifié. Donc, ma cambo belé, tout ça, ça fait partie de la social. Donc, on a mis moi qui retenir donc initiative pour faciliter notre vie. Le problème est que mutu na mutu, il faut vivre selon à mériter au sengelina et donc à ça là pour aller. OK. Donc ce que zo senga mutu wana nzele za malamu. Oui. Le bandeko o bazokumba que ça soit ba taximen ba wewa. Bazokene bazozonga. Oui. C'est-à-dire na moto na ye akei asali musala zimbongo ale. Social ne yango wana. Donc ba bongisi lienzela po ye musasa musane malamu. Mususu ba sécuriser ba tie kimia pour yo que noter comme malamu. Mususu ba c'est l'hôpital azo kende azo soins de santé avec beaucoup de facilité et puis moins cher. Oui. C'est gratuité à maternité. Social ne yango wana. Gratuité à enseignement, social ne yango wana. Donc to ba no kabola ba mbongo te na bandako te. To créer misala biso moko.
ceux qui peut-être aux gens qui temps il y a aucune classe T âge pour ça ou ça la formation au combien de soudeur au gros ça la formation au combien chauffeur au gros soit moto au bandi au sala c'est ça l'entrepreneuriat causer la kaka te ba au pesa yo surtout biso na Kinshasa to décourager penza makanisio na mingi ya kozela ba au pesa biso ezo comme ça biso ba fainéant comme ça biso ba mandia ya mozo sala ke to ba no voter ba voter là pour bazo rendre bazo donc ba réduire population de sorte que o aza likolo zo ko mona danger te muta danger azate parce que pemo yo sana oyo ngana nango maboko mi baloza na oyo ngana sanango donc courage peut-être tu es beaucoup plus courageux que moi donc tu rien pour nous motiver même jeunesse à que nous luka et à luka à mériter et loko et sengeli na. OK, voilà. Merci beaucoup en tout cas même nga mon pe na zo nga de ma part en tout cas na zo vraiment. Merci. C'est pour ça nous aussi on va merci. Merci honorable. Merci une fois de plus. Et est-ce que vous avez biso ba descente déjà où tu ça récemment? Récemment, la toute dernière, Ezaki na Makala, là où tu solo lina une affaire de 110 pasteurs, hein? 110 pasteurs. OK. Où bah c'est lui soutenir biso. Vraiment. Et puis bah comprenez un peu message. Et ça sa condition, abi pesa biso ka visibilité, to que le té ça bandimi. Il y a une donc transformation il y a peuple on est au lingi en nengwa pesa biso mongo te to que les kabolo doit voter pesa biso ba visibilité c'est-à-dire ceux qui ont t-shirt ceux qui ont banderole ceux qui ont affiche au pesi donc keito la sake muto yo tala idée na eza boy donc la dernière descente au salaki yango wana musu to salaki er to ko inaugurer complexe scolaire Onel oyo to nangolo nzambe to clôturer qui yango parce que vous mettez pendant temps moulai l'insécurité les auteurs le tout à l'heure tu as peut inaugurer souciat moko na bumbu là tu as qui to aménager ba conditions et ça là quand même bien parce que sachant que muto tabakangi a quand même na ba droit encore à préserver donc on va nous souhaiter que bo sangisa moi sinon mobali parce que aza criminel ou bien aza suspect donc tout ça qui a sorte que Kachoane ils allaient pendant bien, ils allaient bien aménager parce que bande qu'on a vu avant qu'ils allaient transférer dans le parquet, bas quand même dans bonnes conditions. Parce que Tobo santé il reste toujours nos frères congolais bien que baso dérapé mais bas quand même dans le droit où ils ont là to garantir bien go. To sali sous descente sous place tout le monde bande ko policier. Tracasserer les gars et penza makasi na population. Donc on a expliqué que non, saloyo l'état foutu la bango yango te. Donc police c'est ça pour garantir sécurité, il y a population na ba bien na bango. Donc ça pour nous tracasser te. To so la les gars qui n'ont bien. Voilà, to sali to ke na bandal. Donc bon, biso ba descente, biso ça toujours ba rappel na ba base de ba que non tozali, vous sentez que tozali. Oui. Ba mon biso nzorande donc ça rande moi. Vraiment merci beaucoup. Voilà. En tout cas, cher internet, ne zappez pas, surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner parce que chaîne Ezaka Moko il y a biso podcast, la chaîne de référence où même nous toujours information vraie, information réelle. Donc ne zappez pas puisque tozon ali susu en attendant to balancer moi moké, ba image ya notre honorable papa social Babindoi à Mokonzi to balancer moi ba image naé mais en attendant avant de balancer moi ba image naé en tout cas honorable na bongsono kiti poto solono likambo pena tête reposée entre nous deux et nga na yebike ba politicien mingi ba mipesa na bon pena makasi te na lusambo siko ilo ni na pena esala ke okanga makasi na lusambo et puis okipati okipa religion te ozo sala ba descente na ba kimbangiste ozo to monyo fukami ozo sala ba descente na l'église des réveils ozo sala ba descente na l'église presque mingi alors mais quand on tel c'est que entre nous deux parce que na habité et ça ra ni na ngona et ça rappelle ni parce que ngana habité ba politicien mingi vie pena le sambo non hein mais quand on conception na secret za nini bon namoni c'est vraiment question moi bien ouais tu expliquer na obat oui nga bozo mona ovena mona nzambe oui mona nzambe puis
nandima Yesu Masi alors mo konzipe mo bikisi. Yes. Chrétien bien que mutuna masumu bien qu'il y ait encore l'imperfection, mais chrétien penda oebige Yesu akufelanga. Ndena zabo. Donc ils en est loko mon côté on a ça là sans pour autant na banon na nzambe. Vraiment. Sachant que na paiement na nango na zabo nzambe ndapesi. Alléluia. Et puis nous avons lancé, nous avons réveillé les chrétiens, moi conscience. Et c'est ce qui kakate na ba paga nous débat régner dans siècle présent. Yes. Et l'obama wapi depo kamamboka foza muta soloka. Et l'obama wapi que po kamamboko roza mwana nzambe te. Tout bosani était toute autorité vient de Dieu. C'est ça. Parce que ceux qui nous amènent à payer sa autorité, ils n'ont pas sa pouvoir. Pour nous, il faut ta loge. Pour nous, il faut ta nanda kwa nganga moko boye poza bokonzi. Biso ba oto comprendre, tu dis que na Nzambe aza capable de tombolo partout yo lingi. Peu importe la religion, ceux qui ont la vocation, il y a okama mboka. C'est-à-dire tu dois te référer à la constitution de la Biso. Constitution de la Biso, Congo est laïque. Oui. C'est-à-dire il faut respecter la religion nyonso oyo eza nakati ya Congo. Raison pour laquelle au monde na mosquée na ina salle ne kwa ba musulman ba salaka. To sololi na bango s'il faut quoi apporter une pierre. Moi donc to ko sala. To salaki na islam. Parce que ça représenter nakati ya Congo. Sur la confession religieuse, au monde islam et nakati. Donc on le battait le quoi na chrétien te ba musulman te kuna na ogepa na bango te non so lelo esengi na kamba na okamba na ba musulman yo kamba bato yebi ndenge ba vivre te peve longo na kina na peve longo Wow. oui place ba longo la papa na longoli Wow. na sali ndenge bango basala parce que lobi si fona kamba et ya raté pona ya kosenga ba vona bango pour leur dire que so lebi na kamba na okamba na bino bato do esengi na yeba pene ni bosala na kimbangiste doke tina nkamba tukuta na yeme to sololi wa oyebisanga na sali ndenge sengeli ko sala Vraiment. na koloba te ke nga naza super homme na ya nata mona ba chose non natali kutu président de la république a commis après kota na salon alongoli ba chaussure c'est que soki le numéro 1 ya mboka oyo atosi bonga nani pour nous tous à Kimbangisme. Pour nous tous à Kimbangisme. Et puis, qu'on a la fière, qu'on a la nationalité, moi, on a papa Simon Gimbang. Vraiment. Wow. Na kenda ki nankamba. On a révélation. Na kenda ki nankamba, na mona nankamba wana. Na zoebi sa population. Oui. Allez apprendre. Allez apprendre la vie sociale autobele la no mona wana nankamba. Wow. La propreté, le respect. Na ya hiérarchie au monde on enkamba. Au monde mutazo banga ko bois ata papier nankamba. Donc ce tozu kaka leur façon de vivre nankamba. To bito tient on a Congo mobimba, c'est fini. Mais so tali ezana fond de bakino bra fond na zamba. Mais so ozawana là où j'ai été logé. Mais rien à voir na banda ko beyela Kinshasa. Mais ça na kati nkamba na mboka na Congo central na mboka moko boy na Congo central. Donc ceux qui n'ont invité na osana ni bon ba sala raté. Na muta désordre muta mobulu. Oui. Donc je respecte toutes les religions. Si on a pas na bango na ça ningi bango ba sala. Même d'ailleurs Paul Pierre je pense. C'est que ce qu'a kei et pas ya batu a osana ningi bango ba so sala. Oui. Voilà, donc nazo sala ndenge bango basa. Mais sinon aux ala au même pas. Vraiment. Et puis tu ne vas rien apprendre. Oui. Et puis dans la religion na nyonso na parcourir na sepeli na bango pour ezanga tende na kela batu
nga pété nena ko imposer batu où est la bonne religion. Mais partout dans le baron nyos bozo renane ke nzambo alikolo. Yenem takela Congo. Yenem tapé sa biso pe mala bombo. Donc natika ko kende place té où est autre que ya nzambo ya kela likolo na se. Vraiment. Ah, nakate bobeta maboko te, nga bana na beti sabino maboko. Wow. Tata Nzambe. Bisili Chilombo. 588. Mwana maboko na yo. Nzambe sa pesi yo. Maman epesi nga posa okanga miso na bato bondela. Parce que Mathieu est au niveau. En tout cas, merci beaucoup papa. Nebiti, na ebiti pe na doki. Et là on repêche ça taka abu. Merci. Donc ils ont des muteza likolo na nyonso. Nga raté le roi bobeta maboko, tinga mangana isa bobeta maboko. Abu bakisa na lisusu, ko sali nga bien. Mwana suka Tata Nzambe. Mambo yo kande yango. Nzambe nda pesi. Vraiment. Voilà, 588. Vraiment, merci beaucoup. En attendant, totiki na espace na régie na biso po ba meka muke ko balancer biso ba image. La sécurité! Affaire de tous. Mesdames et messieurs, à l'honorable Landry Bisidi Chilombo, nous vous saluons pour votre présence dans cette cérémonie d'inauguration de notre poste de la police sur l'avenue Kikosi, route Elenguessa. Déployable s'adresse à l'honorable Landry Bisidi Chilombo pour tout l'effort déployé afin que nous puissions arriver à la construction de cette poste. Que cet acte de bienfaisance ne se limite pas que chez nous. Et je vous remercie. Toyoka. Marina pose question. Est-ce que la police est
koleka mwana wana kimite eske mwana wana bakobanga ye mais so bakangi mwana na bapolisi oyo batiaka na makala so bakangi mwana na kati ya lupangu ifo bofuta plus ou moins 150 000 francs mokonzi bino boza ya biso bosunga biso boteya baja oyo bozoza effectivement c'est bien bazala po tozala sécurisé mais so bafuti bana na kati ya lupangu bazala droit ya koadete bana wana te après 6 mois, je suis allé à Merci papa. Est-ce que vous votez l'AIP? Comment changer mon toka? Bato banga baza ba chef coutumier na makala hapo. Mutuka sika numéro na combien? 688. La sécurité! Mais neni bena koto ba mère bazolela mobulu kimi ezate ezani papa bana ezande ko biso twana makala ngambo ala sokati tami selemba baza mi bebele bango ne ba ko provoquer biso bana quartier koto to iba te mais bango so ba e bilo ba sala biso ne to bunda biso défendre mabele biso bunda kulina te mais to défendre ne quartier na biso bino boko ta musika te bo iba koto biso toza biso to la tababe to mona ngo bongo to défendre père adaye koto na tension ezaka bana na soli na ba mère kimi ezati tala ndeko ali aboga eza bien te to ya tokotana na palais to wana ozwali na esengo te bino faut protéger ba mère bino faut botia na se nano entre bino kota seulement na okota na osolola mais na bike sona ke kuna balobaka ke bana makala na makambo pe to bien ngabe na noko mutu ezalaka faute ya muninga mais lo na oyebiso bo
boyebi lisolo ya M23 babeta na est biso ezala ndeni ezalaka ke barwandais bayaka babomaka bacongolais batiaka bango bambeli bakataka bango barwandais basalaka bongo mpe bacongolais kongo momelela ezalaka na mpasi par rapport à baacte wana sikoyo bino na kini so ozokata ndeko no congolais yo na rwandais différence ezala tobule yaya n'est-ce pas bien omoni l'état so tobi totia pende esprit moto akobika ozala te mais eza sentiment te esengaka boza boye tozokutana tooleka soki na nde tosololi boye boyoki bien te ena na face mosusu or je pense pas que bosepela na ozo comprendre na ndenge déjà na ndenge ya terrain botia na se so esengeli ke no toluka bayanke tout osola na bango nga na kosola na motutu tozwi pena tovandi toorganize tozwi lichette totie na se waouh en tout cas non c'est pas bobeta lisuma boko makasi kana ba evo totala waouh Bisidi Chilombo wala suka tata Nzambe Wow, merci beaucoup. Merci honorable en tout cas pour la œuvre totale fantastique. Et non, je manque même les mots. Félicitations et belé. Merci. En tout cas, aucun de liboso. Merci. Kende vraiment liboso nga na bokili ba fleur et belé. Amen. To moni en tout cas bilili la kisi. Et quand on est bien que chaîne Abisso et puis ça touche mes formations vraies, mes formations réelles. Donc ndete lo baka miso mingi le bezate parce que miso moni matoi et yoki. Donc nzambe pena apambola notre honorable Bisidi donc Chilombo ndoi ya mokonzi papa social. Ah nzamba mona. Nabité to chité na biso déjà parce que to moni inauguration ya Point Kianza. Tomoni inauguration ya Sousiat, tomoni école ya Onel na Kasavubu, tomoni Kimbangisi, tomoni ba œuvre belé oui salami déjà et tomoni ba forage inauguration nango et en tout cas mingi le bezate parce que mi ce moni mato yoki et na nyonso wana parce que tozoka bona déjà liloba na yo trop liloba suka parce que nous sommes encore en vie moi liloba et ni non kotika par rapport à ba œuvre tout le monde mon commentaire sur ça et puis parce que tu chitais déjà. Oui, bah œuvre on a marque y a attachement. Oui. Y a une population funa. Oui. Mais y a un été to yeli. Y a un vraiment té. Oui. Mais on a ça kola kisa. Bolingo na zana on a population funa. Oui. Mais lelo na osenga confiance. Oui. Bopé sa biso pouvoir, bopé sa biso ma coquille. Il y a ça la plus. Dès dans le bagage précédemment, pour ça la plus, ils ont rawanate. Pour ça la plus, c'est ça que mutuna muta se suffire na yemoko. Pour ça la ngangwa. Pour ça les Congolais na Congolais, azana pour ça te ngana zala po ya vivre. Azana pour ça te ngana zala po pont et salama. To forage et salama. Mais pour c'est ça que to memamboka de façon que ba pont on est à l'automatique et puis il y a Nenge Sengeli. Bama il régit des eaux et ça la Nenge Sengeli. Et puis Mutuna Mutu a se suffire par rapport à Moussalo Agoïko Sana. 588 na Funa, Tobo Sanate. Numéro 20 na présidentielle, Tobo Sanate. Yangone le Bananga Yasuka na Zosenga na population à Funa 588 et puis na Congo Mobimba numéro 20. Ok, merci beaucoup en tout cas et honorable de côté les manabiso déjà parce que to comme nabiso na suka en tout cas dès 80 mingi oloba ezate mise moni mato yoki biso na sto yoki o ebimi na monoko ya honorable Bisidi Chilombo Londré ndoi ya mokonzi papa social. Waouh, en tout cas je valide. Papa social parce que ma œuvre est au monde na mis parce que ça ba tumusu ba yaka lobby asali tende to bana kikinoiserie que donc musalande les kamalo banebele donc moni ba œuvre honorable en tout cas to bois que les ba fleurs et belé surtout beaucoup plus na ngambo na en tout cas édition na biso lelo et comme nango na suka beaucoup message na yesa que vous votez 588 et puis vous votez numéro 20 pour na président Mingo Lubizate, son excellence Fachi Beton Mokwantombolo, que je le salue à passant.
donc to komi na biso vraiment na suka et nos angate ko remercier en tout cas équipe technique équipe mobimba obo tambolaki elongo na honorable en tout cas ba misusu na iba kombote bo limbisanga et tel que CG na biso Mike Muka. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, directeur Raphaël Malolo. En tout cas, un grand merci. Monsieur Eugène. En tout cas, un grand merci. Babi, motema ya mi amore. Mantou matui la mi amore. Papa Nabiso Eugène. En tout cas, un grand merci. Na pesi ba merci mingi na équipe Mobimba. Obo Tambolina honorable. Londri Chilombo. Bisidi. En tout cas, un grand merci na bino nyonsto. Na remercier aussi ba boss na musique le trio obo pesa nga sous opportunité ya koya na OSI en tout cas bo ume na ngwende na bino na pesi ba remerciement nga epa ya maître avocat babi papa Jean Fumu en tout cas ba remerciement mingi ba remerciement ebele et puis na bossanité ko pesa ba mote mingi epa ya mama Laura Chou mama Laura Chou motema ya boss na nga en tout cas un grand merci na pesi ba mote mingi epai ya motema ya original mon papa Jise Kwedi tout comme Kwiza mi amore donc vous me na mwende na yo na posi mote na ngai belé epai ya papa Delphine Simba babi motema ya mama Brigitte Kitemona waouh ya bino ngona bo umela bambote ebele epai ya bana Congo nyonso leki Congo de totila mobimba na pesi bino bambote précisément oya papa na biso fondé Zazem Kimbangu je le salue à passant président ngai na remercier yo président ngai na lelo ya trop pas na pas collection ya Lili en tout cas totiki ka espace parce que mingi on le besoin te bino ngo zo mona donc dégâts na dégâts. Merci beaucoup. Pomosika to wuti nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te